tala bani kole sikotilo boli ya kotoka te la bala su boli te ya côté na este na sena zo besa bisu à droite na gauche boli azate cher kole kete boli azate Mama Yesu. Mama Yesu. Mari. Tukibalo wapi? Tukibalo wapi? Tukele pana ni Mari. Bakana pese ka nzambe ya liboso merci. Na nzambe oya sali. Po se nzambe soka permettre que likambo esala te. Ilinga ke pesa la mate. Mama Boli aza d'accord ba grande sœur il y a ba 2 ans ba 3 ans ba 4 ans ba groupe na biso ba on a groupe salongo biso na groupe nzoi donc to sali musala ebele na kata mboka oyo to sali présent musala ebele na souvenir ba souvenir tellement ezali belé na kotanga to kena ngoti wapi Mama if ipa love is crazy love is funny
Mama la Yesu. Mama la Yesu. Mari. Tukibalo wapi? Mari tukibalo wapi? Tukele pa nani Mari? Donc il a tel C4. Tuna kangai. Passa boy. Alfagi dimanche na leo ni konga dimanche na hotel. Nakitika baba mwana bisumbuka zake tena asa mwana tunisha nani nasike ba telefone kile ba telefone ati kuna mama le na bia zote saruba soka sisi na kanisi zote sana siku kama ayi ojo walenga mkenya bila walenga baso belo mko ya mwana na siku zana mkoki kama kote nanga bandiko te yangai
Maman, comment on est beaucoup de bisous. Autant de bisous, beaucoup de bisous. Âge au visage, mon frère, tout ça, on a comme un respect à la salamine. La jeunesse, côté bateau. Banda papa, wana mwana wana zobisana. Banda président. Donc, il faut aller sur le commun. Je vais aller à la bibliothèque. Je vais aller à Kanga. So the Kanga is ali baby sangai. The Kanga is the Kanga is oui maman. Ma bolia. Atinte. Tous plaques là pour wana. La gars dorment malem tout ça. Tam sous barba bakosa ki ba Facebook na ba TikTok. Ba ki o mama ko fakiti. So là na ye azamana. Na za kamala. Na mse mama. Akufi. Tala ba kumya. Na zangi na moya koloba. Poko anda koleka ka mikolo nyonso. Mutu abelaka asomaka na ndako oyo kaso mutu abeli nde akufi amama courage donc banda dimanche wana nanga moza kutokoleleza kisambisi nzambe merci lokolo osali mokano na yo likambo ko eza te tokosala nini tosali mboka Molengani osili la radio télévision nationale congolaise. Molengani osili ozalisika kokende te. Lelo tubani kokofa lokola ba. Ah! Mbadeli nzamba pambola yo. Pasa yambo ekolo nzamba pambola yo pona courage opesa biso carte. Hey, tell me to go to school. Boli agotoga tela wala subolite. Abla kotenir tela sena do betamisu. La droite la gauche boli azate. Cher collègue. Boli azate. Sebaya kabazigi biso. Mamie, on va manger le pain. Mamie, on va manger le secret. Ma côté le susulade. Ma côté le susulade. Ça va consommer les humains au secret. Bakoko na biso mawa. Bakoko na biso mawa. Bakoko na biso batla. Bakoko na biso mazana. Natomisa na biso tisepela kalingo wana. Bakolekation nzela wana bakopo baza te otuna ngai ami fatigu ami Esther mami bolie u na koyiso boli Nzambe merci topesi biso mosala maloba toteyi bato tosekisi bato lelo sor na biso toza koyeba moto bana batikala kaka bateka bamai bateka bana ba ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga apambolinga yeso
yeso abambolinga yeso 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 abambolinga chilobo yeso rokotinga pesitino asanzambe nalingo beta mololo misika ezaliyo beta mololo wapi bafisi du prophète nazwaki ekende kozwa soins médicaux na envie regarder va souvenir déjà koloba ba souvenir eza ebele toyebi ete nakomona nga peut-être bokoki kopesa nga age na age biso tozokola toyebaka ke groupe Salongo ezalaki moyen moko ya communication ya makasi mpona koéduke population ya liboso nano deja yango wana deja komona moto aédikaki biso na makambo ebele koyeba kofuta taxi ya l'État koyeba ndenge nini se comporter na libala po bajouaki ba rôle ebele oyo na époque na biso epesaki biso leçon na makambo ebele ya vie to baza ba modèle oyo to baza ba éducatrice ya makasi to bango bapesi communication na bango ya éducation na ndenge ya kitoko oyo peut-être biso lelo na génération na biso to okuta vraiment ba modèle lokola bango te oyo bazo éduquer na nzela ya théâtre oyo bapesi ba message ya ndenge na ndenge bapesi ba politicien bapesi ba musicien bapesi bana to bapesi na ba domaine ebele to loba et puis nga na ye kozwa grâce tango na ye kobanda musala na RTNC nazalaki kokamwa bango parce que kouta na ndako komona bato zaki komona na télévision lelo bokomi kosolola na bango ezaki toujours po na ngai esengo mais na gardaki ya motuya oyo ezalaki plus ba message ya éducation oyo bazali kopesa na nzela ya groupe Salongo to ba na nzela ya théâtre c'est ça basa ba pièce belé oza na pièce moko marka yo etikala na motu okanga peut-être na pièce wana mama jouera rôle peut-être titre na ko bosana mais na yebaka ba jouaka na mama mo pepe sakufa pe ba jouaki na mama mabele oyo yazalaki na problème avec na situation ya ndako ekovanda pa muninga ekendinga vanda pa muninga wana bazosalela ye complot na nsima kwa to banayebi nde titre yango lisusu te mais azalaki na kimia moko toloba epuis na vie quotidienne na ye attitude na ye wana ya théâtre yango mpo azalaki kovivre nango na bato na société eti ntango ngai na ye kodécouvrir ye nazalaki kaka kobetela bandeko na nga lisolo ngabi mama onde bomonaka ye kimia boye ti na musala azaka kimia boye des fois bazali kokama babi te ezaki rôle azali koincarne ngai obi te ata na vie ya société aza kaka kimia mpo toza na ye entreprise moko namonaka ndenge avivre na kimia na bacollègue na ye c'est ça. Mais naza question moko na RTNC comment bozaki na mama parce que maman déjà sa star maman za moto populaire est-ce que ana regarder ki star na yo wana to zaki maman na a verbino na musala ko net ye pa zaki na ye maman loko ba maman na bana to vivre na loko maman na bana et nga na eu occasion na nzela ya ba collègue mus parce que nga pe naza animatrice naza animatrice ya émission na ye baka une fois fondation moko ebengi ngai elobi kelingi sala cadeau na ba star ya RTNC ba maman na biso ya théâtre naza pe na ba image moko na garda fondation ya maman Marceline kombo ngo musu na bosani azaki penza koluka ba maman na biso ya kala po a honorer bango asala bango ba cadeau asala biso ba tosala ba descente ebele ndemba liboso pe kokende ko découvrir ndako ya maman parce que nazaki ko faire partie na délégation oyo ekende komemela maman alinga cadeau maman maman Pembele maman Bibelu na ye maman Aboli to bana zaki ko faire partie na délégation au fondation azaki ngai po a remercier ba maman na biso na musala o basala est-ce que maman tati ça ko na ko
que déjà maman ndenge azali wana na groupe théâtral ebele bazwi grâce ya soins médicaux na fondation ya Maman Denise. Toloba kokoma peti akomaki na Maroc wana accompagnement esalamaki toloba c'est ça non toyebi te nini bapesa bango déjà oyo ya motu ezalaka soin bazwaki soin na ye tokomeza ya nzambe toba ndenge atiki biso toloba kaka ke il faut totikala baosala na baza na monde ya théâtre bazwa exemple bamama toba ya koloba te basala polémique te eza na ntina te. Je pense que yo oza moko animatrice nyonso sokosala mosala atika batrace parce que yo mpo sojake non parmi bana mibano bazwa nsima oforme mpe ke soki bato baotala baotaki aye moto aforma ye lelo oyo mama bolingo atiki biso ntango ozomona na génération ya lelo est-ce que ozomona mama bolingo moko bo atikali na génération ya lelo aza telema ebele bao nalingaka me nakoloba nakoki kotanga neti nani nakoki kotanga lokola namonaka azalaka na mwa bakalme malgré babandi kopesa ye mpe mwa barole ya mwa agitation ezali black irsi nakoloba aza na barole mosusu oyo ajoua mpenza kimia ya bazofaire souffrir ye mais aza na attitude moko ya calme tout ça nakopesa peut-être exemple na ye oyo toloba awa elo moko olobi keno bana lelo balanda exemple ya bamama mais lelo mpe ntango yo otala mosala yango ya théâtre mpo bango basali mpe oyo tobakisa olobi ke mama des apesa bango soit de santé eloko mosu ya koloba eza te mais mama lipo ntango azolela basaleli mboka mais bazokufa boye eloko mo batikali nango te. En tout cas wana okoexcuse ngai wana ezali bapropos ya mama botuna ye mpo na nini alobi bongo toyebi te toza na mosala ezozwa bango en charge mpo akomba kuna to ba RTNC ezwaki charge na ye mais lokola esengaki déplacement fondation mpe ezwaki charge basaleli mboka c'est vrai tozo reconnaître yango bakonzi mpe basi bayebi balekaka mpe balobaka yango c'est vrai soki mboka ekoreconnaître bango mpo na biso ekozala esengo baza baicone oyo nakoloba ezali kaka ke tolela mama na biso na kimia ya motuya yango nasaleli mboka asaleli RTNC en tout cas tolela ye na kimia c'est ça. Merci. Kata no pango wape pai tozwi kolela mama bolingo atiki biso moko na bino debi kisali passe eza passe mpona koloba surtout mpona ye bato nyonso bazali kolela baza koloba ke ikonakei moko yo oloba nini ntango ozalaki na moninga na yo surtout na pene ya suka oyo tozalaka na bino bozoza ensemble eza maloba mo ozokanisa obi ndeko na nga oyo atikomsa ava voyage atikela nga maloba papa mira moni likambo oyo mwana aloba ngo eza te eza na mpasi na motema lokola yo olobi kaka ke na oblige nga kaka naloba yango naza koloba kaka napesaka nzambe ya liboso merci na nzambe oyo asali mpo se nzambe soki apermetaki likambo esalama te elingaki mpe esalama te lokola nzambe apermettre yango napesaka merci epuis napesa so merci na première dame mama Nyakero mosa président na biso Félix Péton napesa so merci soki ezalaki ye te nde mama bolesa kufa kala mama tali alobi non baartiste na ngai nalingaka bino mingi azwa biso en charge toza na kati na ye biso surtout na ngai mona azali awa azwa biso en charge abi nakostika mama na ngai boye te nakolinga natinda ye nakota fondation mama Desni Nyakero yango wana mama aza kuna na Maroc na ndenge mpe molimo na ye nzambe azwi yango nakoloba mama boli aza nakoba ba grande sœur ya ba 2 ans ba 3 ans ba 4 ans ba kulutu na biso bango na groupe Salongo biso na groupe Nzoyi donc tosali mosala ebele na kata mboka oyo tosali présent mosala ebele na souvenir ba souvenir tellement ezali ebele na kotanga tokende nango tiwapi na kotanga tiwapi mais azalaki ya biso mama na biso yaya na ngai aza ikone ya kata mboka oyo aza mpenza ikone so totali bekone ya kata mboka oyo totali ba mère pipe totali ngai moko naza na kati totali mama oyo kokende totali belombe totali banani mais
eza makambo nzambe naza na ngana minga koloba te papa mira dimbisa ngai tosali makambo ebele na mama na ngai oyo dimbisa nga papa mira. Maman, vous permettez de toute une question par rapport à l'état de santé. Est-ce que vous avez des nouvelles? Abelini, tu as âge, tu as nini parce que tu as un niveau Maroc, tu dois et aux oreilles, mais tu as partout dans le monde. Oui, après que les Maroc pas batté, les qui malades, ils sont qui est. Donc c'est le malade sont total ça va 2 ans 3 ans. 2 ans 3 ans. Pardon? 2 ans 3 ans. Oui, 2 ans 3 ans. Ma belle malade wana mais le bon à la Kinshasa ici m'a quitté. Et on a maman première dame a préféré qu'il abinisse na katamboka oyo pour pas que nous soigner. Ah papa, on est ça ma famille, on a besoin de casse na ko ibangote. Mais na bika kia belaki. OK maman. Mais ça chose au pesa et pas ba comédien pour tout le monde aka so comédien profit. Oui maman de kelaka. Tout ça kana bien ensemble. Tout le monde a loyo. La génération plus besoin ya. Mais ça chose au pesa surtout pas ba comédien nyonso. Mira na koloba kaka obi musala oyo eza musala moka mutuya to bani musala obo mwana kala ba age lo to komi na yango to ko senga kaka bilengo bazali ko yena sima na biso baye bakolanda lokolo na biso po biso to tambo na kobanga nzambe to tamboli na kindumba te to tambo na bosalite te nde lelo to sana ba age lo to sana yango ezali pona musala oyo to sali na kata mboka oyo na ko senga ka bilengo bazali kolanda biso po balingi musala ngo pe mingi batamba kana kobanga nzambe. Mingi tout le monde matanga sur mini mikolo sur bokufa matanga ezala 2 points de mesure mingi na bati zapo ba jeune bozana ba jeune tete boza bloquer bo tourner le ba jeune boya lelo ya ngoni ma papa ne bilo baza la sala mate pezani 2 points de mesure ngona ndenge ni ngolo ba expliquer na ngaya ça va comédie belé mais surtout ce que il va belé ça va succès non ce qui collègue moka kufi loba oyebate mais ce qui oyebi faut assister na matanga moninga pour lobe ko sape tourna yo mutu ko ntika libanga na kata mboka o azalité iso nyoso toza baleki nzela alors ce qui moninga a eu problème faut landaye ce ko landie te loba ko yeba ki yangote eza teke ba mama na mikolo eza matanga na bango non mais wana bana ndengo so basali biloko ndengo eza buzo bana bango pour lobi bango pe ba komba ba age bambulo loto za na yango bango ba komba sika wana. Merci beaucoup. Merci. Nautaki kosala annonce ke na kozala na Paris pour la délivrance ya bato en privé. Nazalaki pe na France. Bato ya ndenge na ndenge bayaki. Bato ya autiste babiki. Bato ya ba blocage babiki. Bato ya ba maladie babiki. Bino moko botala ba témoignage. Na mona ki kaka na annonce nega lobaki ke na kozala na Paris. Donc l'air na moni yango pona kende na ba église mkonyo surtout. L'air suku na bayaka na nga basala na bango eloko moko na ngai te. Ezalaki ya privé na yebo e ba yambi biso. To vandi ale moko moko akota ngai ngonga na ngai koki na kotipe. Oyaki ndeni tango yaki liboso bano tambola bien. Na yaki na begi ndenge na lobaki. Pe na tambola nango ça fait déjà plusieurs années, à peu près 12 ou 13 ans. Mais si on a zo bimasa begi na wutu kutu toilette na kena begi te pona ndaku nanga moko na simbaka bakiti pona kende na toilette ba problème donc banana ya poto na zalaka na ne sengote na sepelaka te libale lengi te après ba délivrance libale komi bien komi na sengo na komi tu ne sengo même ben na moko tu na yinaki ye donc siko vraiment olingie makasi na lingie makasi ba mvutema nyoso ba boakela ki biso ko ina mai ti siko na bandai ko boite mais banana ye awa lelo donc na za ate ndeka ba lobaki 2025 te yanga na yamba on fait maintenant kangia l'église sous OK beaucoup ta même na pasteur on mona ke bazo kambika yo okota te donc na baela na ngai donc ya lelo na ye donc pas Moïse na mona aka na télé ba publicité donc to ça na ebe farafa donc asali makamine pour na ngai gloire à Dieu ngai na yaki et pas ya papa Moïse pour un problème à miso ndenge comme vraiment aveugle surtout côté à gauche na zaki comme on presque pas même lunette dans na degré makasi na sima na délivrance na moni miso très bien même sans lunettes nazo mona liso ya gauche ndenge kufa na mona parfaitement nzamba papa Moïse azwa lukumu vraiment azana nzambo ya solo kolo yeso apambola ili sabak sa susungu ya belebele na kati na ebo ezitete aza ya nzambe amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire par rapport à ce qu'on voit dans les églises, qu'on fait ce qui se passe réellement. Et là avec vous c'est complètement à l'opposé. Là c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire je me sens bien, c'est bien, oui. Voilà, merci beaucoup à vous, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir accueilli ici et je vous souhaite beaucoup de choses et j'espère que les gens viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites.
pona ba oyo bazwaki makasi ya koya te na ba délivrance euta ekoleka bobanga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko na moko en privé moto na moto akoleka na air na ye pe na jour na ye bobenga bopesa bakombo na bino pour batia bino na liste ya délivrance. Contactez Maman Thérèse Matondo nazozela bino na moto. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana quartier Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza sous na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma, qu'on appelle ça qui initiative, tout na Goma. Ça fait déjà une année que nous avons Ophelina Jésus et mon papa na Goma. Nous avons plus ou moins 58 enfants na Bilili. Et bazo benga biso les sous baba qui sabana. Nous avons battu toi juste dans ndaku, il y a 5 chambres. Nous avons battu ba ovanda wapi, ba kulala ndenge nini talaba na kutu bazo vendre la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka. Par rapport à certaines réalités aux passées dans Mboka, ndé nazo senga bande konyoso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba para na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana et ce qui ngai un simple individu na j'ai capacité à kosunga bana combien plus fort l'état ndé na sengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga ba ofele à Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229 tous la lisungi ya bato nyonso pour na bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona osonga pe kobokola ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino motepe. Ciao, merci. Jésus est mon papa, mon papa, mon papa.